Mbote mingi bandeko balandi ya émission na bino bakende wapi. Lelo lisusu na esengo na motema nenga na epsa bino ke mituna na bino yango vraiment ezala préoccupation na biso toluka la bino bato bakenda wapi bamona na ati. Lelo lisusu surprise a munene donc tokutene na moko ya musicien munene ya mboka oyo akenda wapi to yebite amona na les suite to yebite ngai kut na lobate ye moko se présenter nanu soki akenda wapi. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Jean Blaise. Zakoko. Ouais, Zakoko, merci parce que on va pas comprendre que Zakoko donc les angles nazali. Naza toujours boyebi car ils ont un système à reculer pour mieux sauter. Donc nazali reculer pour mieux sauter. Okenda wapi? Non, nazali ngai car ndenge ezala na bon. Moni nayebi ke batu bazo lukanga pe trop. Neti lukinga premier sali bien na expliquer batu ki nga nazali na moi santé déranger nga pima moké. Moi le cas qui n'a déjà na snow qui n'a déjà bien bon. Na kutena epi na mambele yebi car faina lukape banzembo moya bien OK songa nazala ki boyebi na kutena na mambele. Donc on a expliqué la question ndambo kotuna. Donc na bwina lo bonyo somba moi on a invité. Zako kozo elisa ngai na comité do na na fungomité. Boni santé à BCBG? Non, BCBG ils a bien, orchestre cher ya papa chéri. Ils a vrai, ils a bien. Zakaka. Non, ngai na robomba société de fuba ibake ngai na na suspension moyenne déterminée et si la raté bon tant que moi na mobali na boya na nga ko loba pa na vendre qui na talaka artiste na moni que 2 ans belé aux na famille il faut payer ba c'est la talaka biso ba artiste ezara que il faut et aux beta ba concert moi ba voyage et ça là bien mais tant que 2 ans pour ça 2 ans suspension déterminée les campagnes na sala PMB mais ba na raté. Bon, Nathalie car non nazapi mwana mobali na ko vanda boité po ezaba don nzamba pesi biso. Donc mungongo eza renforcer te bat bayebi donc bat bazolanda bino boyebi ndenge za ko kwa yemane ko sepelane. Donc naza na studio. On a studio. Donc nazapi na besoin de soutien na bino sala nga bien. Boyebi ka artiste avant 2 ans tala ka za vivre ndé donc za vivre mais na ngulu ya nzambe Jésus-Christ de Nazareth, il y a un donc il a mis dans studio. Il a besoin de soutien à Bino et ça l'a bien. Merci Zakoko. Donc héritiez vous qui souci na yo, bosenga na yo zalagi ke nazwa Zakoko pour mituna ba posa izebele bon chanteur tout le batam musunde bazobenga grand chanteur nazoyi basusu une fois nazalaka esika moko nazo ka défunt et mené à quoi membre zo benga yo petit kester Zakoko mais comment batala nyonso oyo oko fandisa ngutango mulai bozo mona na te. Bon au monde na expliquer yo izama ka manzambe ndenge tambola nga nazaki na mouvement na ko babenga na yo. Bon eza ko benga na vraiment te mais eza ki na comment kuta na banko pour ngai ba memanga mikili bana mikili ba ebi de blaison. Memanga mikili avant que memanga mikili na kuta na banko ya danger. Mais na c'est pourtant que moi mon ban tant pe na ke mikili mais pas blé na okima na ça peut même succès au qui a wenge mais musicien ba memi autant que bandule tout au bétolo presté donc qui bat ba aussi nga ba bis ba image ezali ils a ku dire lo baté sondeni na la saka boulot na ngai bat ba comme ça za ko na ça ba succès botam ça ko koma tetia okima mais rien na tout tapé mikili to zonga to beta na France to beta en Allemagne Suisse to tamola mboke belé to zongi pe na kin to zongi pe na kin boulot pe tala ka to tapé boulot ki tout album pe bima na mbela ki somme boyebi nzembo wana amour infini to ça dion na vie na papa chéri. Donc il y a un problème là tout est quand on comment er mon tant to zongi na kin to kende pendule mon na Luanda to beta na Atlantico donc ba na Luanda ba Atlantico ndingo lo bien wana donc nous tamay donc to beta ndule wana et puis na ba singa business tout ça na mikili ba sepela fort ba masa nga baza ba papier ambassadeur ba masa ba zebele ba grand prêtre na pesi grand prêtre Adolphe Chilamwina nous batambongo donc oui donc Zakoko wana yango nous comprendre que na Lolanda na bouja ça loana au saranate to zongi pe na kin to ke ba Lubumbashi ba voyage de kandi to bit ba voyage belé ti er mo comme système communiqué et moi voyage Benkoka
voyage ben coca mais le campo ça là oui bah tant on a les ah non comprendre tenir ba voyage donc mon tika la temps moi faire temps au quand ça moi le comment cause na quatre puis ka ba mouvement mais temps moi ba ba ki solo mon pays à ma bé et comment pas l'idée yo ça pays innocent mais so il complètement et temps l'idée pas comme aux attentes na ba moi ba réserve na ba temps li kamora ça mais ah na les carton na les cas comme na les comme ni na singa ki excuse wana na texto et ça qui n'est pas bien té bon la fin et puis calme na 5 excuse à temps na comme balobi za koko yo lela trop souci na yo oza mobali na milieu ya bana mibali mais tu t'imposes pas wana ezali eloko bato ebele bafana no baloba ke zakoko as'impozaka te par rapport à baninga nde bazo ko s'imposer na ndenge nini na ebité au moins isko yo na episo pour tout zunga na émission pour na zakoko au moins ba orchestre tambola na ba structure na bato musu ba yeba raté ils ont orchestre ya moto nga déjà un na seul test na yemba bien na yemba buzunga non ça fait musana nga bien bato ba yebité to ba zibiso na kasavubu awa na nini na to bandi kutu na bandal na base kam tito na kasavubu ana na milouse donc tout ça là ba test membre papa chéri donc tout ça tout mona ke ba mise mon fabriqué té ba mise il est en robot to ça ba test ba mona ba sepela que to betu ba ndulu na ba triomphal to 500 ba ya osaka na kutu te ba ndulu ok ozolo baga o 500 ba bizi minga na zoyo kate elo omoni ebongaka ozolo ba to sentir ba preuve omoni na zolo na to zo kende ko dina lobi ke na ozolo na BCB chini ba lo ba te eza orchestre tamu ba structure na tant to orchestre to kina ko interpréter ba nzembo wenge za ensemble to beat ni nzembo za kuningisa ba to IOA yembi bato baningani IOA na oyo nzembo ngeza nzembo papa chéri nzembo le roi de la forêt sala vocal wana vocal ngeza la nini mbolingo ezali pona mbongo te mbatika kotungisanga mpona zane loko te na kamwe papsone izebonga ngana sambwa na nani ngana tuna mariama ngana tuna piroge ngana lela kanda yula bolse Marie France louvelela mbakwenda bakwize kuraze Simon zindo vocal zakoko pesi yango po ngai na travailler ba deuxième fois tout ya wenge avant na kota na wenge na yoka ya ciel beau na yoka roi Pelé na yoka le roi de la forêt na yoka pe alempela pour alempela pas ayaki na kasha fi manako sa ba première ya la banzembo so ayema pe ba de ba yemba na papa chéri bat musu ba yeba katini nzembo Douglas Ilumbe nanga yozali tipe kitoko mbato nyonso bakokumisa deuxième fois na mutayemba ngo alempela chef du gouvernement mais na winga zoko yeba mingi premier nzembo na ba yemba ngo bango na mo papa chéri donc on respectera ba on a yoka ba bloko na bango na na idole ya vie King Kester na sangisa ya bango yango zo mona na yembité de besoin na yembité non na yembité wana BCB na pesa ka moi ba mikino na yembité ah nzamba chap ba don eza donc il faut na yem non na bimiso eza na nzoto na ngate zakoko omoni kotala par rapport ya ba ningande baza ko évoluer lelo ezosenga courage ezosenga dynamisme ezosenga ko luka kozala apte. Mais bato baza ko reprocher yo balobi ke zakoko il est toujours dans les ghettos aza mutu moko aza na batu mais azoko ko affronter ba réalité en face na été non yo ka donc ezabo ngana kutana pe na mabebe na nebiso ke santé déranger nga pe fort izo nga tama mulai nazali pe na suspension donc ka kité ko tam na suspension mais lelo za suna wenge te yo na lobi yo tu na ngandi bato bazali ko ba la minute oyo bato ne faut ba ne na sa na émission bato faut pas comprendre ce comment comme les okene nazalaki na makambo siko naza na studio nazo travailler calmement na biki na média nazo le kana mtem ne na minute na bandi mone to bandi émission bo do na bandi vraiment do bato ba osepela donc ça makambo suna kutana na ngo ba secret professionnel na ngo lo bango te naza mutu mais naza na minute o bino bo sepende bo sepela na nga na biki ba conseil makambo ya lobby ekoti ngai donc na ko ça l'effort quand on a moni ki mizani il faut na bongisa mais ne na beta musique na ko beta jamais musique na sana na on a pe baninga mususu ti banani te baninga ka bazo ko évoluer na on a ba fali poupa na zo mona bazé belé ba master belé bazo évoluer kitoko donc nga bit na table master je comprends donc na rando liste na artiste na road ngati na van na kana niti ezaki to na orchestre batu orchestre na structure nango siko tango longwe
tango longwe tango longwe ko longwe ko ya peteka ngulu longwe mamoko okumoneka ti il faut ba zakoko zo banga te parce que bana nyonso ya jibe mpiana eza na moko te o ya imeja so totali alempela abundia wa elote totali jino caporeji azopotana elote petit na bino ya suka oya tokolongwa a frère na confrère na bino nani oya muki nani mignon soki nani Abraham elote vie na bino pe ataka bino pe shai ngenge kutu na yoki soki toyoki ke azongi tozo comprendre te bana ya jibe bazako neti bazako évoluer te yozo banga te ke yopoko ya na soro non de blaison na peste non il y a des débokeli bambo théâtre mon non monté ma mami Kabouya il y a des affaires mikui il y a Françoise Intwa baya Willy Koussa donc de blaison on a oui biso ngana ko bangelo ko te ponza mbatina musique tala ka orchestre na wenge soko ze esprit to ko yobeta na wenge te moi biso te na wenge to ko sa te ba tumonka to lo bara muso za lo bara trop te muso lo bara trop mais esprit za muke muso lo bara ne trop te maza na idéologie vous comprenez ko kene pe liboso za ko koma te donc ngana ko bangelo ko te ponza mapesa nga to ya bien forcer de to banon depuis na orchestre na ba quartier ndenge zalaka tout le monde a pu wenge afuti ya wenge to affronter pe wenge et puis to beta pe na wenge na ko tika la seko côté on les a palin na minute na za ko évoluer ngam na besoin so ndo lo bina ko bangelo ko te pona bi ke na za na biloko fona bimisa donc na bimisa ngo depuis ça na osa na studio na ko bangelo ko te et puis na moi on a vu na BCBG na openza mba pesa na zo comprendre na ko bimisa ba comprendre que ngana za ba o tangi na boyi ba monte baza ba collègue na ngana ninga bango trop mais mutamtaza na ndenge na ye mutamtaza na ndenge ya longwaki po batu musuba ye bakatiti tso geza ko longwa BCBG na lekara na trop te na lekara ma trop te na lo barango ma trop te donc na sik na mission na yo batu ba kotala ngo ba comprendre les apines base on a ndenge ya mabete tous ba artistes tous tout connu il faut pe banza pe ba voix il faut pas ça pe chance ka ba fanatique ya BCBG na ba fanatique ya orchestre mususu ba pe ça pe chance pa bosé plan za koko donc ils ont katika la kaka non ko bima ka na geto nlo zo lo ba wana il faut être ça ba bloko na biso boye ba moniki za koko pi mais ça koko pi na yimo ko bozo ko ndebo comprendre mais on za orchestre muntu ke mame ba comprendre moi ba masa mso zo lo ba na pourtant ba bimi na ba sa ba na ba ngozo mona ki ba se belé ngomona ki ba maso yo ken donc biso ne ba na BCBG ba ba maté mais mutamta na ndenge ngai jamais au préparer d'avance peu bien ba faut ba li yango bien nga vraiment non et loko non ça ngo calmement na bi ke et bima ba se pela nango na bi ke ça la bien pour ba yoka la bonne musique na bi ke oza pemeni ya les grands managers héritiers foot qui babi yone simbi pena zakoko zolo ba bien ezo sala bi bato bazo se prendre ngo zolo ba zakoko vous avez un bon terminage Jibempiana. Voilà papa chéri, voilà en tout cas nous tingana rosa na bina vie ça la raté. Nanze beaucoup de Philippe na balle des matchs Franck Bondo on te ma dada ngalo na States. Na fait c'est statut jamba na Irlande, notre na Irlande na ngi trop donc bon CP là. Na Suisse bat na bato belé. Bana bato belé donc na biso que des blaisons na balle des matchs na chance momoko na dédicace ko bana vie. Junior Daïda Soraya bana ya papa chérie tant ki banga asa ko baksa solo moi avec ça salabo na imba na zenit wana na lobi wala yimo papa chérie abifona e ma sonze mala mission e mama bongo asamba le kota nazeli okozela ya gentiningo bilambaka tina nini ozeli singa boye lokola mwana moto mosusu asamba lela asamba lela nazeli okozela asamba lela asamba tina nini ozeli singa boye lokola mwana moto eza kokolongo poaniko il faut nous anoka okeka webisika vie que non vie ngana ka mwana na yo nazonga na ngai po e bato ebele bazana kuna balongwa te bazana bango omoni lelo kotala zela non omoni kotala lelo miziki ndenge zo tambola o remarquer que lelo bato moko boye bakangi ozonga nuka ate za koko continuer chemin na besoin moi musique eza mystique oyebi ke tomba papa me ba ça ba succès na ba kester ba dans ba série wana wenge ezalaka pe mais wenge pe ba yebaka ba papa ma ba yaka na mais timba kama pe wenge pe bima wenge bima pe
ba vieux na bazala kaka wenge pesa ba succès ne di wenge pensa ne consigne ba succès ti ba miso ba na orchestre ne to lo ba jeune no zo ba na ba uti na orchestre mo donc mutako kanga mutu ya tizama izama ba temps na ba izama na période na ba temps izama temps mo bozana na bongo ba izaki mutako kanga mutu nzela za te mukileza nzambe atako no ba satan zo rini na se ne ba lo ba ngo to mukileza nzambe ataye mo pe satan ne azana apesi mo pe osambela makasi te biso ne to botama to sambela de ne il faut sambela ça gogo même satan mo respecter nzambe fort il y a des grands prêtres des fois tout sambela atala Sramoel Dadi Manaka balobi donga wa ngai awa nazo konka lisusu te po niveau ya koyembela mwana mobali oyo esa bien souvenir nga bino nde boyebisa nga na luka mwana mobali yango yeyo oyebi kaka ke Congo eza na kati ya bitunga musique eza na kati ya bagarre do mutu na mutu fo aluka abima oyoka baninga na oui na oka fo yoka ba master so yoka ba master te mais wana aux artistes neti nani na oka ba master yumo na oka na ba master neti ko tanga neti na ebite yo mo luka bon neti na pour exemple na rapper à part na ba à part ba vie ba nini non neti pali pour na rapper wana nzembo mo ya yo meti nzembo ni abimisa ki oboye maneke nzembo wana à part ni à part ye à part ni neti na roba neti nzembo wana ya zako oyebi pourquoi na otono boye parce que oyebi j'ai compris que jeunesse ya RDC musique ya RDC eza ko avancer te pour na balakine bon neti ngai en tout cas naza côté wana te na yibiso ke na yoka ba nzembo ya ba master na yoka nini ntango na yimilo ya nzembo ya epupa même nzembo mo boye nini tala soki na ngai pembe komiko ina yango moko banda yo décider yo linga ngai mama nzembo na sepla non sepla tant abimisa na sepla na nzembo wana fo nzembo ze belé neti utanga ta msusu nzembo ya mtumo boye pona repeta la repeko tala ramena nga nzembo batu tout tolobela par rapport ya carrière na yo ndenge ozokanisa lelo osala ozana studio ozo préparer album ya combien de chansons bon ils ont maxi single ils ont 4 chansons maintenant on boit non mon on est en décembre si c'est possible il faut na boire comme le comment pour soupe l'équipe mungu ils ont la 4 wana soupe et l'équipe mungu nando qui a gentil fait ça la 4 wana nandi moment ils ont un mot de passe nandi moment ils ont il y a des débokeli donc banzi ils ont 4 wana donc na rocha 3 chansons pour na pour générique pour bassin puis faut générique ezala donc il y a 3 chansons là générique donc le bani au salle orchestre bon au moins que ça l'orchestre c'est trop dit tara biso dia air toi qui na bc bi toi dia na ba petit au travail au travail na baza mais que le ça l'orchestre ça groupe d'accompagnement donc nyonso bolobaka elombo pour ça l'orchestre nga za na mbongo te pour ça l'orchestre ya blague te na cause te que na ba on a ça l'orchestre te ouais ça va qui fantasme moi dans sens te ba prêtre baza bazoka ki petit na bango za koko na masa na bango le ndeko na bango tant ba yoka borne ebi ke ba kocha maboko bango so ba remettre ça ko siko ko sala mouvement et ça il faut moi groupe d'accompagnement car pour la orchestre ça m'a bébélé donc il y a que pour comprendre ba sala orchestre ba là dans ensemble tu ba panzane ba sala bisto va na orchestre to moins bi makam mais donc groupe d'accompagnement qui ba ko bien ça ko pas petit ba ya to niata pour le moment tala kaka ni za boy na sala nzembo moko ba nzembo musupi king kese na robeta so benga neti dans l'avenir fona beta manza ko chante king kese rewe ensemble na nini jibe mpia na teza ko mo siko ba makamba yo kana bisa te izana ndenga mabete vie na ngana wana za place ngana wuti donc moto pamba solotani basi ba beti ba yembi papa chéri trop izana mabete est-ce que izana ndengi par rapport ya caché na ba façon ne baloba ke on comprend la caché des émistes on comprend na ndenge te ko ya polémique na ndenge wana un jour na bi ki so to chambo na biti maza ko chante king que c'est oui en son et au sala bien bo swana na patuziana
Non, voilà, pas tout ça, voilà, pas tout ça, non, tu reçois na été, pas tout ça na ebi qui est Zakoko, on a peine na ebi qui est pas tout ça. Donc on a fait ce bambou, pas ça. Donc vous comprenez des blaisons. Donc on a fait ça on a ça, bas élément bon dans ça là, on a ça là, c'est pour vraiment la bonne musique. On a besoin de soutien à bino, biso bi musicien, tous en rabien instrument pour ça l'orchestre, moi un instrument. Bandeko balandi na lingina beta sete na likambo oyo tozana ba musicien ebele o bazaka na besoin ya lisungi tala lokola ndeko na biso Zakoko un bon chanteur azana carrière na yazulinga pesa la carrière na ye wakoti na kata masolo ngo na isika ya kopanzaka mbongo na babisika oyo ezobota te ndenga na lobaka te el business Toma Lukanu Tom Sita Lukanu yondo bana makama ba production yondo bana makamu ya ba ya koteka CD batu bango yo bazoluka promotion Zakoko yo azoluka abima Zakoko soki ozana besoin ya eloko nini ko yebisa batu o balingaka yo bato balandaka yo eloko nini ozana ngo bosenga bon bato bolingaka ngapi na lingana na bino ya mingi dans un besoin ba conseil na bino puis dans un besoin de soutien na bino donc ta net nga za artiste dans un studio ba soutenir ba zamé je sais nga faut ma producteur mon mouvement que je comprendre pour ba bloc est bien on a besoin de puis dans appel instrument pour mixer sur un instrument bandu le monde na robeta beta pour dans un ndule dans un mana ndule bino pe ba bobimi sanga no pe bolinga nga donc on a besoin de soutien na bino on a besoin de soutien na bino lo société pour ba maye les ebele boyoka ma bilo que c'est belé ma boyoka ma mama Elena onzambe yem ma Elena manzeo mama zala maele camarade azando kia gentil o mimi na wenza linya botola yo kitunga osimbisi mbongo linya komisa yango yaye motema nanga malamu elukelinga mankambo jalousie ya mama kulutu esalisinga force à faire nsekele na yebisa nzambe koyebisa te na moto de blaison moto kokota ya nsoki oyo kaka bosekaka na ye bakosiona bapromese wapi bomengo balakaki babwaki na kunda en fait anniversaire obimi na mombali na ngai yo tiki wapi yo kanisaki leo de on est ça oyebi bato ba Victor lelo ni bazabo ba comment on a problème parce que yo là bango fort ba lolo mutima donc basé belé ba Alexis Amamoto donc bosé belé boza ba Simon Maïlo ba vient bosé belé banani PDG Marcel Moutambaye le PDG Marcel Moutambaye prêtre ba vie bazali c'est pour la Zakoko peu fort na biki ba soutenir donc on a ça ya bango Zakoko to komo koma na biso na suka émission na biso parce que biso penza wa ngonga ezaka vraiment ngonga ba contact na yo za malamu merci pour encore répondre na katikati ya info 16 suka deux fois te info 16 talaka dans info 16 faut zalara pour na biki on débat ba redécouvrir ba royoka ba sepela. Bien. Donc, merci Bandeko Balandi. To komo komo na suka to tike la micro et pas ya Zakoko ayemba a sepelisa bino pe ya pesa ba contact. Quant à moi, nazo pesa ba mbote na ngai na Sele Lukanu na kati ya Canada wana. TL Business Tom Sita Lukanu yo yebi. Scramwells, Scramwell yo yebi masolo ngo bino de bobana masolo ngo empereur souvenianga yo yebi. Dadina Manaka, Dadi Manaka, yo yebi masolo banda e banditi le bino de ba prêtre yami kilikwa. To komo kene na suka boba ina luka Zakoko yeyo. Mais zo senga ba aide. Aza déjà na kata studio kala mingi te alingi akota afungula pe oya zanango. Awa to yembi saka musicien penza yemba a se découvrir. Allah qui sait pas bato ki oya zadi. Ngana oloba mingi te. Donongo yi bambote na opa yozali Ratine RK merci penza na ba soutien na yo na nyonso zo sala pona biso na ndenge zo sunga biso penza na bosani te Mylène Bolongi yo yebi masolo ndenge zalaka
Zakoko na tikelo micro opesi contact na yo opesi ba numéro na yo oyembi potoko mpenda na suka des blaisons en tout cas number boyebi kaka WhatsApp ça donc plus 243 81 07 89 007 donc na oloba mingi te nga za muta kunga na lingi binu ya trop des cas de besoin lobby qui vous ninga lobby donc on a besoin soutien na bino et ko sala nga bien ba belle fille et en plus na profiter peine tout ça peine na matanga na minute on a Bruxelles na on ko faire la papa leki en Bruxelles auto kufa na piste ba condoléances ba tout baza kuna plus na kin ba baza kuna ba Brigitte ba Chantal ba Dédé Bokeli ba Dieu donné donc matanga pe ko panza à partir ya lobby nani na Bruxelles donc né na bino donc boza décidé bo sepela ba bloc eza ma bien ba ma ezali motema nanga fragile devant bolingo na yo posaka katozalaka na yo matin midi soir point faible lolé monanga ba plan préféré na yo zelana no lambelanga bagudanze bolingo no everyanga motema code secret mot de passe nanga seyo impossible ba déverrouiller nga ye pa ba charlatan bolingo nanga ye na bomba jalousement ata bakuluna basimbelinga machette bakokate kokata kontra yanga non bébé mba jaloux Franck Bondo ta main sur ma hanche tango tobimaka emitipe ya toya likunya na mitema mbaja halo enseigne d'amour omesana kwa accompagner nga na wenze mbata mokili balobi nga na kanga yo na nkisi cour suprême ya bolingo nanga motema na yo procureur général Elfi Jonga kata likambo yango bolingo nanga ye na bomba jalousement ata bakuluna basimbelinga mbeli